tozalaka na biso na tendance politique moko te miso bakanisaka monda ekolo esalelaka gouvernement to pe esalelaka opposition luvunu pour la kati ya bango moto apesa biso mbongo aza te mais tosala toujours mosala na biso oyo toyekola de manière ke tokomisana bainformation ya kitoko bisika oyo bozali mpo bosepela parce ke ezali confiance oyo bacongolais oyo bazala kati ya ville province ya Kinshasa na kati ya république démocratique du Congo mobimba na Brazzaville partout na badiaspora oyo bopesaka biso mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na bandeko nyonso bisika bozwami mpo ya kolanda édition ya mokolo ya lelo. Tofongoli édition de mokolo ya élément oboyebake gouvernement congolais aza ko saluer retrait la mission d'observation à Union européenne na ba processus électoral madame Medjil Kamembe apesi biso ba détail na élément oyo. Gouvernement congolais aza ko regretter na décision ya Union européenne na ndenge annulé mission na ye ya observation ya ba élection na ebandeli ya ba négociation en cours na communiqué oyo ezalaki signé epai ya Patrick Muyaya oyo azali porte-parole ya gouvernement mokolo ya mercredi 29 novembre na Kinshasa ye alobaki ke bazwi acte ya décision ya Union européenne na communiqué ya exécutif national ba précisaki que gouvernement congolais aza toujours disponible pour na accueillir ba mission d'observation désireuse ya kolandela ba élection conformément na ba loi pe règlement ya République démocratique du Congo. Na communiqué officiel oyo elekaki Union européenne a révélaki ba contraintes techniques oyo azalaki ko échapper na contrôle na ye pour na justifier annulation oyo. Toutefois Union européenne aza kotala ba option mosusu elongo na ba autorité congolais y compris possibilité ya ko maintenir mission moko ya ba experts électoraux pour na ko observer processus électoral depuis capitale yango biso awa Tubetisi Kambonda. Martin Fayulu Madidi, candidat présidentiel en décembre 2023, Aza Koyebisra Bandeko, Yabutembo ke azali candidat moko patriotique, oyo azala CV kitoko pour le moment, bon wana na kati ya République démocratique du Congo, Tranda, élément on a ba détail nyonso. Ndeko ya Congo, boyebake ba campagne eza kobetisa kaka mbonda nango malgré bampiaka eleki trop pe mouvement nango eza koyokana te surtout ya bakandida ya législative nationale pe provinciale. Bondimela ngai ke mwana mboka Martin Fayulu numéro 21 ya ba présidentielle ya le 20 décembre 2023 azalaki na Butembo na Nord Kivu pe na Bunia na Ituri mokolo ya mercredi 29 novembre 2023. Nyonso bondimela ngai ke ezalaki na cadre ya ba campagne électorale na ye. Na discours na ye devant population mwana mboka Martin Fayulu numéro 21 aza kolobake aza leader patriotique compétent pe oyo aza na CV ya kitoko oyo eko permettre aza ba solution na ba problème ya mboka lokola projet ya balkanisation oyo eza ko menacer République démocratique du Congo pe sikoyo même ba voisin na biso ba kota na likambo yango avant kutu aloba discours na ye bondi melanga ike azoki taba moko oyo population akuna bakabela kiye synonyme ya kolakisa ke yango ezali symbole ya pouvoir na mopazi wana ya République démocratique du Congo na beni pe na Oisha Bondi Melangaike, mwana mboka Martin Fayulu aza ko déclarer que Félix Tshisekedi Tshilombo azali fui ya Joseph Kabila Kabange pe ya Paul Kagame nde ba pesa pouvoir ata asalaka ba sembla que azalaka na ennemi ya Kagame. Kutu amituni mituna ya koluka koyeba pourquoi République démocratique du Congo est contre la East Africa Community na mukuse EAC. Ponaye ba raison ezakepo Félix Tshisekedi aza ko travailler la Kagame pe la Joseph Kabila Kabange. Mais il Fayulu alobi ke akobi misamboka na masolo wana ya mabe. Na ba promesse na ye aza ko promettre ke soki kaka akoyi mokozi ya mboka oyo akosala ke armena la police ekome makasi pe kitoko po esilisa ba insécurité awa na République démocratique du Congo. Biso pe mbonda ekolo en tout cas ba promesse ba politicien toyebi ke ezalaka nango le bandeli avec impact na idéologie mais soki kaka akoyi mokozi nyonso ekoma ba oubliette na yango tokosenga en tout cas tout boyeba ke congolais pe akomi éveillé bo pesa ba promesse eux ko permettre pe bo réaliser ko kitoko yango to betisika Kambonda nako sabinote en tout cas tant ça ba activité na yo yeba ke lokola ba mariage ya ba anniversaire ya politique
pesa confiance dans mbonda ekolo agence parce que bon ça le moussala avec beaucoup de professionnalisme pe au côté ba souvenir ya malamu nyoso zali kaka po la commune battre et surtout que mbongo e comment passe là ba reporter mingi ba komia lokuta ya boyibi ba koyibe lo mbongo ba yibi na ba image to na élément oyo. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 003 à la présidentielle 2023, a changé stratégie à la campagne et soutien à Mpiaka au Akota de la Goma. Sans moi, tous les éléments. Mane Congo, Tikana Ebisabino ba vérité que campagne électorale oyo ezakobeta munda mokone tikaka ya fiko fion koko maleke boko tunanga indini mutu nyoso ayebike ezakaka 3 candidats na ba présidentielle nde bazako sala ba tourner ya ba campagne bango avec impact na idéologie ezabongo Félix Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayulu Malidi pe Moïse Katumbi Chapwe ba oyo basikali mawa plein pone tikaka ba boka na bango ba éponge kaka ndenge Franck Diongo Seth Kikumi pe Matata Ponyo basali mais pas si pe mawa ezake ba image mingi ya bakanda oyo ba présidentiel toza komona ba plein bondi melanga ke misusu bazala bango kosala ba mpia kapé communication na bango nde eza kolamba yango kitoko po to mona netka ke basala ki plein boye bake la ngambu ya le numéro 3 ya ba présidentiel ya le 20 décembre 2023 mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe auti kosala suka na mpia kana Goma kutu etinda ki équipe ya campagne na ye mokolo ya mardi 27 novembre basala kanyo mo la butu po na kobetela yango mbonda et surtout que fuite ya ba image réelle ebimaki ya ba meeting oyo asalaki na ba territoire oyo elekaki ndenge ezakolakisa ba mpiaka donc faible mobilisation ya population selon ba information oyo tozwi ba enveloppe ya mbongo ba t-shirt to pe ba polo na biloko ya ndenge ekabwanaki na étoile ya académie pour na mobiliser population ba ebele na ba meeting mais esali kaka ba mpiaka moko ndenge kaka Innocent Balume aza koyemba ba mpiaka na yango esali ke na réunion wana bakani ko éviter o esali na Goma selon moko ba organisateur ndenge abetaki mbonda et bongo ye moko le numéro 3 mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe atomokaki makasi contre équipe ya campagne na ye aligi lisusu ba échec ya bongo esale matin na campagne électorale na ye ndenge esalemi na Goma awa en tout cas to kobetaka mbonda ko ba candidat tika vérité et bimapo et permettre yo oyebake si réellement ba ko voter to po soki kaka oliko kangisa ba image ndinga ba communicateur na po ebima bebele yeba kaka ke okoya kole la vérité des urnes ndenge Martin Fayulu alela kala 2018 na yango biso to seka ba vérité ni yango moko ebeta munda pe to betisi kaka munda Bati Lukwebo président Sénat pe membre présidium Union sacrée de la nation azakula la Goma sasa ki mo bangena musique populaire pe assez la population kuna ba réservé à quel moko charleré pour la mona mboka Félix Tshisekedi parce que mikolo za koya na kada ba campagne na akozala kuna mais bi quand même be apesi baso on a compte ya mbonda ekolo
D'après source locale ya Goma, notable moko ya espace ya Grand Kivu a fustigé complicité ya communauté internationale manifestée na esika ya président candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours ya meeting populaire oyo esalemaki na Goma. Pona président ya Sénat pe autorité morale ya parti politique Alliance des forces démocratiques pour le Congo AFDC na Mukuse, Modeste Bahati Lukwebo atalisaki na population ya Goma ke ba ennemi ya République démocratique du Congo bazali pe baza soutenu epai ya ba grand puissance. Peye asengaki na population ya Goma ba compter sur Félix Tshisekedi pona ko faire régner kimia na este ya mboka. Pona ye, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azo mérité deuxième mandat vu position catégorique vis-à-vis na agression ya RDC et pas ya Rwanda. Modeste Bahati a procédé qui au cours ya même circonstance na présentation ya ba candidat ya regroupement politique AFDC na AFDCA oyo ezali sous titel na ye. Pona ye tango ya malamu yangoyo pona kopesa majorité écrasante epai ya Félix Tshisekedi na parlement. Pona kosilisa message na ye, Modeste Bahati ye a invité ki population ya Nord Kivu a réservé accueil moko chaleureux na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi oyo baza kozela na mikolo oyo ezali koya kuna na Grand Est yango biso awa tubetisi kambunda. Les candidats députés national ya Tchangu na lobibi ya Tchangu numéro 1016 ya mwana mboka Gary Mabongo asaki lancement ya campagne na officiellement avec impact na idéologie mingi mingi na Tchangu pe population ba ki ebele pour la répondre à l'invitation na toza ba image pe commentaire ya mwana mboka Aruna Image. Ndeko na ngai ya Congo tango tolo barake boza kolala pongi boye barake basolo ya ba campagne électorale esi ebadaki avec impact na idéologie bana tsangu mingi mingi esengeli boye bake le numéro 1016 na bandeli bien numéro 1016 mwana mboka Gary Mabongo o azali candidat député national asi asolaki lancement officiel ya ba campagne avec impact na idéologie e bandaki kitoko mokola mardi le 27 novembre oyo kaka boye bake ebele ya population bazalaki wana pona ko accompagner ye nyonso eleka kitoko et surtout ke bayebi ke yende azali source du bonheur ya bana Tchangu carnaval ezali kitoko ba moto ba mama ba papa ba sito pe bana ebele ya mokili o bazali komona zinga na ekaka pona ko accompagner de manière que masolo ya campagne esala kitoko po bayebi ke na yende Tchangu ekozwa changement azalaka papa moko social po bayebi ke yende azali source du bonheur ya bana Tchangu boye bake akwa kotika bango bongo te débat bakende kovanda na salle munene ya masida quartier 3 obabeki ke salle les compassion bana masida quartier 3 bayebi salle wala po salle wala kende nsango kuna na kati source du bonheur ya bana Tchangu numéro 1016 candidat député national ensemble pour la République ya mwana mboka boyika tout chapwe po idole naende ezalaka ye wana numéro 3 ya ba présidentiel kuna asangisaki bango avec impact na idéologie akaboli ba mama ba maputa moko na moko po bazwa esengo bayeba kengonga oyo yende atelemi po amema changement na kati ya Tchangu na suka masolo bino moko boyoka ebele ba mama bazaki wana ndenge nini babecha kimbonda 2016 simba numéro oyo bondela nzambe na yo esika nyonso ozali numéro ya 2016 bunga yo te nzambe bamama si asali papa tokonfirme ete nzambe bamama asali etikali bongo na kombo na Yesu mpangi plus mpangi egali mpangi plus mpangi egali nani wapi yani ebongo yeboko liso ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe source du bonheur ya Tchangu aloba te po azwa zero tosololi ngai nalingi nakende me kokende wana nalingi nakende ngai napesaka mbongo te wana nanga malamu ngai napesaka mbongo te mpono aza na yango te
nga naza moto ya social mbongo na kopesa bino ekutanga bino koza bamama na ngai natali mama na ngai mpo napesa ye mbote ifo nalatisa ye mpo azala bonzenga alors na yango boyembi bobini bokozwa molangi moko leka moko molangi masanga moko esali kitoko changu mobimba elingalaki komona mwana na bango le candidat député national mwana mboka Gary Mabongo numéro 1016 na bandeli bien bana chango boyebake numéro 9 ezali bango 1016 ye wana nde source du bonheur na bino numéro moko mashika bon vote ye botina déjà que vana parlement asano musala kitoko po a corriger ya mabe amema esengola kata changu biso pembo na ekolo en tout cas misana emonani elumiso la kitoko to metali kaka mbona pe to fulie bokako soa les vrais chefs coutumiers à village ya Mawawa mwana mboka prince ngavo vraiment que population bandimi pe balobike yene esere akumela masobo ebake asanisaki population da epo batambula bango surtout la même morale dissolvanga azale kuna na compte ya mbonda ekolo ndeko na ngai ya Congo bakosa bino te bokonzi ya solo eutaka epai ya Nzambe tala ebele bato oyo bavandi awa bokotuna ngai tozali wapi bondimela ngai ke tozali na village Mawawa awa kaka na commune ya Nsele ebele ya bato oyo bozali komona bazali bango population ya village Mawawa oyo bayaki kondima présent na appel ya les grands chefs coutumiers mwana mboka prince ngavu oyo abengisaki bango pona kopesa bango moral bayeba ndenge nini esengeli batambola de manière que mboka na bango Mawawa ezwa développement kitoko tellement que population bazalaka orphelin pendant un bon moment de manière que oyo azalaka wana azalaka vraiment un vrai usurpateur lelo oyo ba se retrouver na esengo bamoni ya bango mwana oyo bazalaka bamvula le prince ngavu les grands chefs coutumiers oyo yemoko asimbi makambo avec impact na idéologie pe population ba sepeli makasi Lokola, les grands chefs coutumiers, Prince Ngavo, attendent toujours l'idéologie. Il y a les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshisekedi, Kaka Vision Moko, il y a Koluka Développement la Moka, à promettre Bangoke, il faut que Bangono surtout Bazaba ait un droit, va travailler main dans la main pour le Koluka Développement Ekota la Moka. Mboka na biso ezali kitoko. Mboka na biso ezana défaut mon côté. Ndenge Nzambe asala mokili na ye kaka nde biso bato nde toyaka kobebisa mboka ta mutako sabino te merci na ye na esprit ya Nzambe na ye po tosala totonga mboka vendredi tobongisaka nzela esalaka polele bamatiti esalaka te na nzela puisque na ntango mosala eza kobanda basa na facilité mbala moko ya kokoba ya kokontinue mosala que au lieu que bakokoso ezala ke eza malamu mingi bakosa ki population pe bakosa ki ba autorité ya moka ke kuna bakuluna bamabondo bazali bakosa ki nde kokosa kuna nde ezali ya solo mwana mboka les grands chefs coutumiers prince ngavu aza na ye mobondo te aza na ye kuluna te aza kosala mosala na ye kitoko kutu mboka ezali sécurisé na bapolisi ya l'état de manière ke kimia ezala kaka ndenge mwana mboka Félix Tshisekedi azolinga partout kimia ezala na Congo pe na Kinshasa mobimba les grands chefs coutumiers prince ngavu ayebisi population batika misala ya mabe parce que misala ya mabe ememaka développement na mboka te abonzeli Nzambe mboka na bango Mawawa de manière que etambwisama kitoko na développement ya malonga kaka ndenge Félix Tshisekedi du chef de l'état congolais ndenge nini abonzelaka pe RDC na maboko ya Nzambe ya bakisi te ya satana te ngai moto na ngai Nzambe na ngai ezali nde Yesu Masiya ye nde azali elonga na ngai ye yango moni na betaki sete na makambo ya bankisi ke babiloko na nyonso bobwaka yango yo ozali kolinga obebisa moto me oke ozoyeba te ke moto akobebisa yo akoboma molimo na yo
abomi pe nzoto na yo ezali Yesu Masiya. Boni nga na kobanga yo moto ko boma nzoto ya pamba. Olie na banga moto ko boma molimo na nzoto mosuni. Pe molimo ekufi libela eke na moto. Boza kolanda. Na yango wana naza kosenga na bino population. Pona mboka oyo ezwa développement. Il faut biso nyoso tout okangama na Nzambe. Soki tokangami na Yesu Masiya, mboka oyo nakosa bino te ekozala développer makasi. Mais soki tobani na bankisi, yeba ke tokomi ya kobebisa mabele. Tokomi koboma mabele. Développement esu se kozala te. Naza koyebisa bino. Esali kitoko population basepeli et surtout que balobi ba oyo bazaka liboso na ye bakome kobota to mapango koyiba biloko ya bato kosala ya mabe pona konyoka la population mais ndenge basolela presinga vous a promettre bango ke nyonso ezongi na kimia kutu na o etali ba taxe bo nimela ngai ke apekisi likambo kosenga ba taxe na basaka makala ye aboyi yango olobi ke population basala misala bango na kimia ba gagner o esengeli bazwa pour permettre bango ba vivre kitoko na mabota la bango na cadre de développement boye bake les grands gens coutumiers presinga vous a promettre que il faut gratuité enseignement pour la maternité et contre la moka yango asengi il faut développement et ba na ba dispensaire na ba hôpitaux ba pharmacie ba école même ba forage jamais et contre et bon ni kabota li courant bon ni melanga ke tellement que bazali na plus ou moins de kilomètres na presse kitoko oyo le chef de l'état Félix Tshisekedi azali kosala ba ko bénéficier yango avec impact de la idéologie yaboye bon nimelanga ke il faut ozala kaka mukolo mabele oyo famille baponi yo Nzambe aponi yo l'état pe aponi yo kaka ndenge baponi les grands chefs coutumiers presse ngavu po bon moina etambwisa makitoko et surtout que azala vision kitoko ya Félix Tshisekedi de manière que Congo pe na village ya Mawawa etambwisa makitoko bino moko boyoka la suka masolo ndenge population batondelaki na sai o motema na ndenge ke balongwe ba orphelin bazia bango mwana o bazalaka mvula na mvula papa prince toyambie ne sengo na mboka Mawawa toyambie ne sengo makasi aza pona biso na Mawawa biso pe toza pona ye antuka toyambie tosepela ye baza ne sengo wazongisa pango na biso tozaki na pasi tozaki na Mawawa balobaki chef ya zobotela mapango mais chef atelanga alobi ke moto na moto aza estika na ye tosepeli loka papa ye moi plus les gens à qui sont tout ça nini toko jouer ngo pour esali kitoko esali esengo comment on a les grands chefs coutumiers presinga vous à promettre le développement et contre le village Mawawa pe à sengi la population ba kimaka bozonga pe ba bazala besoin bisika bon kele kotonga bosala bisala kitoko po développement et contre partout kaka ndenge mokozi mboka azali kosenga biso pe mbonda ekolo en tout cas to fulie boka koso to sengi nzamba bakoko abatre po bokozi na ye ezala ya succès etambwisa bakitoko pe loboka Yesu ezala likolo na ye bino pe ba usurpateur en tout cas bon topé bon tika la musika bon tika kimia et c'est continue mboka le prince ngavu yemoko akumela masolo avec impact de la idéologie yango tobeteli kaka mbonda toko bela toujours Yesu Masiya soki obeleli Yesu Masiya te obele moyini satana yeba kaka satana ko boma yo merci na sepel makasi kosilisa insécurité mingi la cassette wana masina boye baki ezali bosala o le commandant ça pardon azui pas ce qui a lobby il faut akok sa vision ya mwana mboka Félix Tshisekedi ya komema kimia partout boye baki auto kanga suka na kuluna oyo bana masina balemba kutu tout on entend que ça mutu na mutu pesi sans moi akuna image azali pour un élément oyo oyo ekoma mingi kokimisa ebela population bavanda na changu te boyebake ekomi koza solution ya kitoko grâce ya musala ya kitoko le commandant ça pardon oyo atambola bacommune ebele amema kibepelelo oyo akisi mingi na suka mbundu kuna na boba
pona kosilisa insécurité oba civique baleki ya mingi boyebake na mokolo ya lelo awuti kokanga suka na kulu na oyo bozali komona tala ndenge babake oyo ekuluso kaka ndenge bayudasi babakaka yesu me ye babaki epo mabe eleki mingi me misata na kutu abaya ye asila na ye mpe soni te andimi ke ye nde akataki ndeko oyo mobali bomona pota na mashete na mbutu na likambo oyo toyebisina te bino moko boyoka ndenge nini le moyibi le kuluna ndenge nini aza kobetisa mbonda oyo asila soni le commandant sans pardon ya la police nationale congolaise na musala kitoko ozali kosala bino moko boyoka ndenge nini akebisi population ya changu mingi ya masina na ba oyo bamesala misala ya mabe. Premièrement, nous sommes allés au salon pour sécuriser la population de la bien. Nous allons police à proximité. Si ma population, ceux qui m'ont bien allé tout au Kangao, tous ceux qui sont en zéla, ceux qui ont quitté, tout continuer à quitter le droit. Pour ça, il y a biso policiers et tel que tous sécurisés pour une machine. Il y a peut-être une konzibati na esiga owa tina ka banguna. Ya boye biso mbonda ekolo en tout cas to kosenga na mwana mboka Blaise Kilimbalimba tala ba policier malonga oyo bazosala musala kitoko bakisala eba élément pese ba matériel a continuer kosala musala kitoko po kote oyo pe kimia ekota population fesilombo ba sepela bazwa esengo yango biso tobetisi kaka mbonda basala nini caricature ya mokolo lelo le VGC Jemba koko tiri elongola écrit mateta nini bo proposer biso poto mona toza mate ya kitoko elongola population ba mesana kolanda biso partout. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na mobimba na babokilo pena mwasi na bana baeba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même na ba arrêt même na ba parking ye aiba kaka yango lelo o le petit mystérieux zinga koko siri ba betaki lisolango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini aza koloba pose bondo abeta maki mabe na ba parking kaka na paki se bondo le moyibi azwami na fopa tala lokutu azwi moyibie okobeta malelo se bondo le moyibi abeta mana façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère bulo oyo fosolaka na calcula ya yebaka te baninga na ye basijale mwasa se bondo ke bulo na bango esengaka fosala angele po makambo ya misika esalama na bulango amemere mpe abukali te amemi se bondo inde na hôpital na kade ka idéologie mpo ayebi ke bulango ye mpe azalaka wayawaya akota stratégie yango yoka mere kuna epai ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre bavoisin kasi tala ndenge basangeli ye mpe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux mpe alandi makambo yango ndenge amoneli ndenge mwasi akoteli mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa epa koko tiri yoka ndenge azopesele rapport Tiri nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Tiri le kola sakana toujours le vieux moko sage yoka le vieux Tiri kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana bakoma kondima Kimoyibi ya mwana na bango to mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala mabe okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika mbunda à travers caricature oyo tininga alede wana zaki na présentation ya édition mokwalelo na boucler complètement journal oyo avec impact na idéologie et surtout que nayebi ke mingi bozima information ya solo mais bon, continuez toujours à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Mbonda École Officielle. Bon, partagez en partout parce que les alliés seulement autres vivent frapper là en haut. Bon, activité la mine la langue, on va dire que ça là, ce que vous awa, école kakitoko et surtout que toute la chaîne partenaire est belée. Si ma caméra zaki mo, mon amboka, Aruna image, Dissol Van Zappé, Wilfried Samba, réalisation de montage, écrit ma tête à édition maman, Medina Kamembe, Ngalabino.
tokomona la prochainement sokolo azongite mais boyebake mbonda ekolo na magazine mosusu différence ezali ka moko biso tozali basé beaucoup plus sur information yango lesalaki bolinga biso makasi mpo pesa biso confiance soki kolo eso azongite tokutana prochainement bye